par makambo na moi nzambe. Wow. Inga na chantre na yemba en église. Tunalinga mingi oyemba. Doit pas mambo faut kumisa nzambe parce que ndaza maître d'état de circonstances. Et bandeli pe souke zaye. Na kumisa nzambe na nzembo nini? Nzembo nini? Tena kumisa nzambe na nzembo Kester. Na linga Kester fort. Mama basubaka shilo la. Mikomi bali bakabato to benga bomba alu ben soin. Aliena ye mpai na yo. Nenga mokote alia. Mama bana nangai. Toleka. Matona memi ye mpai na yo. Mate melingi chacho. Alia. Na bien zana ba faiblesse, il me fait mal au cœur. Mbal maboko mukie buka mbala bon ma copine tikaye. Bokeno mbal na bar. Asombika desika pamba chiron par la maison. Maison ni la même maison blanche, ya boya e baboya. Voilà, bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission de la chronique. Donc merci beaucoup fidèles téléspectateurs, vous nous suivrez partout dans le monde à travers notre émission, notre chaîne EHP Media TV. Déjà je vous dis mbote na batu nyonso bazuli bako Olanda biso ka ndeto sala na EHP Media ndeto mesana toujours ko s'abonner na chaîne na biso EHP Media et puis na bosa ni bete batu tout bazana besoin ba manifestation bazana besoin loro na yo eye bana yesa la succès to mwama benga biso na EHP Media ba numéro na biso ça na se wana to ya toujours pour tout ça la plaisir na yo ça dit to pesa yo makambu kaka ndenge ezalaka. Là j'en profite directement na pesa mbote na batutu bazwi libaku ya kolanda biso na bosani te boss Zide Makolo babi makambu. Donc boss Zide Makolo ba mbongo ebele so na boaki yo bosse que pense moko les grands caméramens aebi. Donc on a bosani pété la celle qu'on appelle la chypriote Tania Lengalenga, la fille sans difficulté financière. So na talibo na mona Francis Malumba na Paris et sans oublier na bosani nani son éminence Maître Kazi, le seul fantôme qui me reste, Maître Tete Kabwa Kabwe, via parler Bambo Tebele, na sima caméra, na bosani pete équipe technique, Moubimanazana, pense moko, babi 8000 lisou plus que bango, lisou aigle, donc il y a Sarana raté, les grands caméramens d'alégué na Mbogo a raté, aux émissions na bino lelo tout à l'heure à beau découvrir, nana surprise et pris plaisir pour na bino na yambeli bino, comédien moko, ba esubiso asala rasuki bakoto. Donc comédien on a aza PD. Mais tu évites soit à PD dans des solo po. Dans le monde de la comédie à PD, mais tu as découvert tout à l'heure, tu as côté la carte, tu es bandé nini, à la carte pour ça la question à suivre. Voilà, nous avons tout à l'heure, nous avons comédien. Donc c'est un artiste très talentueux. Donc Eminado. Donc Eminado ça Rasukia. Ndega na auto rappeler pour ça la rappel bato nyonso bazara na besoin ba manifestation elo na yo e bana ba numéro ya EHP Media zawana obengi biso directement to roya to kopesa marambo to ça la publicité elo na ozala ngo posa et puis to mesanara ndé to salara to s'abonner na chaîne pour ba news ba marambo tout bozala na posa o ba une émission de la chronique musicale nyonso ezali ya ba comédien tout ozala donc tout mesanara ko s'abonner na chaîne et ça la vraiment bien vraiment bien. Nebige mamna lobi boye et ratété donc boss Zide Makolo tona bambongo voilà donc tout ça na ebité yemoko yebsa biso ce que ça ya solo ce ça ya lukuta mais na moni déjà ba ça la suki ba ça la déjà suki donc boss Zide Makolo so na boaki o ce que pense moko na ebi marambo na olo bana bosanité la chypriote Tania Lengalenga babi la fille sans difficulté financière bambongo belé donc voilà. Eminado, bonjour. Oui, bonjour, nana bien bonne chérie. Ah, oui, très bien, bonjour. Hollande, tu es salon. Oui, parce que maman, on a bien à blonder, c'est à l'écouter comme il y a solo. Oh, ils sont solo. Bon, so tant que ça solo, c'est pas tout que ça la solo. Ah, dans la salon, là, ça. Eh, bon, ça, moi, ceux qui prennent pourquoi on a coûté un papier, là, que mon appel junior, t'as qu'à salon, là, ça.
Je m'appelle Eminado Yalibinzo, autrement dit Nabangane, maman Denise Naban. Ta camarade Denise, la première dame. Mais yo peut on te comprendre raté yona Esanjo na landa Mbalio Sombo Nga nani Esanjo na bona pardon na bona ba salanga sa ba sanga suki nga na lo sanzo bon ce qu'on a mis tout so na tantine Eminado o so na maman Eminado te pona mambo tali mambo ya ki mama Mongo après bokula kayamba Mbalio Sombo c'est maman Eminado so na tantine. C'est que ce qu'on a maman Eminado. Donc, bango baba tantine, yo ce que maman. Maman. Merci pour la parole. Awa ce qu'on a ri maman Eminado. Na pesi mbote na batu nyonso po na ya na sarawa. Na pokwa to na parcours munene na papa na bino. Nde moni na sepedi, nde na moni bino briske. Ngai na losando to na dikambote. Je sari la queen mada ya Mbalio Sombo. Somi ya bamongo ribinje za yo mama. Yondo pesa biso porte oyo. Do après ya Mbalio Sombo na gisasa wa. Moto mosu ya rite soki ngai te. Da bango nyonso, oh mama ya mongo, mama ya ribinza ya mongo. Oh ya nani oyo bango tu na sima. Do après wana kutu bato ba yebi déjà. Rien à dire. On dit en français tout le bout n'est pas boule mais quand le monde est boule il faut bouler. C'est ça mon problème hein. Nikamana ko lo bakaka yanga wana na renga moko na sima ya Mbalio Sombo après misusu balandi sima. Donc yo Mbalio Sombo après yo après misusu balandi sima. Pe ça biso na différence. Ya bao basala a jouer qui PD na yo zo jouer ndeto moni obo. Différence dans les années. Nga na yari imitateur de voix. Ozoyoka. Toto ya moi différent batu basala ka lokola barolo ya ba PD basari. Moto lokola nada pede nada sari toya na tati Linda oyo balobaka losako asari la dichesse ba asari sika wana ba mama oyo bazalaka ba mama toya kaka misato ngai ya Mbalio Sombo ngai na ndeko na biso alo sanzo do batu ba mona yango polémique te na lobi vérité oya Monique na kosi ye aleka na teva contredire ngai na sima bokulaka ya Mbalio somi ya bamongo ezali mama Eminado ya Libinza autre mari mama Denise na bango nyonso yango wana Maman Denise mais au limbo libiso ma clair tende question na tuni na biboe pesa biso différence au moni na kutoa bat ba buleta msusu au joueur na rôle ya ki mama mais oza PDT na ba joueur misu ekomio akoma mais ngo ya solo est-ce que posa bongo. Merci pour la parole. Hein. N'a invité. Batbaboula so nino. Non, juste un moussa na biso. Anana salo le sababi. Botala mon salo est différencié. Bota maman sanga souki na ye monanga mo maman Denise toleki ka bango. Donc moi je m'appelle Eminado nanda ko babenganga Enoch. Na pe komo na yangwana. Donc ala mingi te babi bobongisa ba panzi bana poto ba komo mona bosana ya bana poto. Tanya lenga la chypriote. Tanya lenga la chypriote. La chypriote. Comment le kwa mutolia shawama na makanisi. Bosani a po maneno l'antivirus. A po maneno l'antivirus. Mba aleki liboka mpoka na lenga se kamata melo ba je t'aime tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi tu es mon bébé. Mulora nani kombo na robini? Kombo nani? Moi mbali ana. Francis Malumba Roi. Francis Malumba Roi. Et là on a regretté na Francis Malumba. Au moins, Francis Malumba aspect ba prophète, il n'a pas mbali pendant l'homme de Watsendelela. Mais bouke na libala bouke na mbetu Français bongo ni China rambo. Allo bisambetu na anglais to na portugais. Yo mi bali na bana bino mi bali. So mbetu za mbetu pe loba me porter bele ba plante. Mbetu loba te façon mbetu ba lobisango. Na habité vraiment. Donc je m'appelle Eminado bana poto, chaîne hôtel ya kayango, chaîne na biso na bosani kombo. EHP Media. Babi chaîne ya kota les EHP Media kalamingi tozo seka parce que seka ndeza ngai. Tamoboa EHP Media direct temozo na mama GH ya papa Edo ya mani et sans oublier Cordon Ekibumba. Cordon Ekibumba kimana mbanda kana bana misatu. Dega na luka Cordon mukona ko zwayo kisasa mboka munene ngana mongo. Ya o senta Cordon moko kutana na libinza lokwa ngai. Taba Cordon musuzu. Nansela mindi na landa kanzela mini biso pe ba basi bontumbele ki biso munu mezo lange wa atenga ba misatu Yona Ekibumba bona kosa po Ekibumba
Est-ce que pas Olanda? Bon, avant d'abord commencer, merci maman Abissa Bonsinga Souki. Bon, ce qu'on a c'est ça. Toro manabiso à tout sur la terre, mais ça bien. Pas mon mataille, pas mon mataille, Corbia n'est fan de ça là bien. Waouh. 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 Donc voilà, tu es dans le salon les sachets tantil ici. Na bandal Kimbono, juste à côté maman colonel. Tu es artiste Eminado, Babi, Obioza imitateur, il y a ma voix. Ça dit imitateur, il y a ma voix, ma voix est belé. Mais il faut te sentir que Fox soit dans la vraiment, ma voix est belé. Donc voilà. Na raison bando na belé hein. Tu es un musicien. Avant ça tout na yembaka. Pour part makambo na mo ensemble. Wow. Inga na chante na yemba na église. Tunalinga mingi oyemba. Doit pas mambo faut kumisa nzambe parce que ndaza maître d'état de circonstances et bandeli pe souke zaye na kumisa nzambe na nzembo nini tena kumisa nzambe na nzembo Kester na linga Kester fort maba basubaka shilola mikomi bali bakabato to benga bomba alu bensoin mbali maboko mukie buka mbala bomba ma copine tikaye bokena mbali na nini na bar. Asomika desika pamba chiron par la maison. Maison ni la même maison blanche, ya boya baboya. Na yembeli onsembo hayo leri. Ezali selite apona yo he. Ndengo salingo kosala. Mpe basusu. Eza motindo na yo. Wana kasusko Kester. So la bisko na kaisa na yemba sko mise mutunda ngami kofi. Oui, il m'a vu. Quoi, dans le nzemoni, au bat balinga trop, nzemoni à Kofi, on me connaît ça succès. Yo mon pona. Bon, nzemoni me connaît ça succès, nzembo ba ibake ba pasteur Moïse Mbi, nzembo libala, donc nzembo ba ma président Kofi on me ba ko yembe la lia mais pasteur Moïse Mbi a bête parce que yemo na studio et malé sur le si je me trompe pas, ba les 30 c'est bima. Yo kas konde Kofi a yembeli ali nzembo wana. Merci vraiment na ba diaspora nyonso e bana mikili nyonso o chaîne na biso na bosa comme on vraiment EHP Media TV e ko ngana mobali mo apembe pembe na vraiment comme on nani Brice garçon sympa amen vite na mbaga nzembo wana papa image na mbaga na mbango vraiment 13e apôtre na rôle mo na brosada ato bo na leli mo mbalo na filmer comme on nani Pense moko les grands caméramen. Pense moko les grands caméramen ciao Bolinga zine bidega zine bisaga leve zama pesanga diplôme na zalase cheval na lovenga changana mokongo betanga kichi was kona funga porte so nze mwana o galmi tezo bima ze bobe mbango boy aliana ye mpai na yo nenga mokote alia mama bana na ngai toleka matona memi mpai na yo mate melingi chacho alia na bianza na ba faiblesse il me fait maroquer Bolinga quadra yo na lodenge ngo ali l'ensemble fouti pe quadra yo non mo kamingite kamite zo bima donc ba nyoso ba consommer nzembo vraiment kala troute to re mango from merci beaucoup wanga na pesa ka baka pela vraiment na bandela ngo Bis danger faut bandela ngo pour ça bien aliena ye pai na yo nenga mokote ali est-ce que moto ça na ali na poto wana pasi mbe vraiment moto na memi pai na yo moto melingi amen na bianza na ba faiblesse il me fait maroquer chocho yo mbolinga quadra ali mama ya bana jem seros na lota gango na note
Yeah, moi si un pembe ali. N'habite na mabisi nyonso. Na nyonso la kana moi si pembe lokola li. Azalité. N'habite vraiment. Non, contredire nga muto na moi si lo nga li. N'habite ça vraiment. Merci. Chango zolo ba bongo bege ve André Kimbuta zotala yo. Na saluer na ndenge na vraiment. Balbi gouverneur na biso akalancer gouverneur. Mikolo yo auto pesa biso conseil mo na bana chango to kai. Merci ba nyonso ya Kinshasa nyonso. Si je suis là pour vous na meilleure gagneti. Je suis normal, on m'appelle l'homme de gouverneur, l'homme de Guégué en action. Je vous dis ceci, mesdames et messieurs, topesi honneur à Bamindele mingi. To sali ici na gene kombo na Cape ils ont mis la main à gogo à gagner en bouteille. Si vous êtes content avec moi, votre gouverneur, il faut vous féliciter nga bobetan boroba na poto bozonga gisasa à gagner comme en bouteille. Ba mela gene oye. Est-ce que big mamuzolo ba ona ba comédien pe ba otalo ba tulura ba la die sobe ba fiston sai ba otala yo. Ba dora ba mobile na nga pomba ba otala nga. Pomba na yo na mane pomba. Ba ki na pomba ndi matin na zwa vo mba na ndeni. Ba bi mona lio za mona lio mona kosi mona kosi. Obo sa ba mise ba sa succès mikolo fo na lobela. Ah ouais. Bon, na mite no nani ba comédien? Ata pomba c'est bon, obi mobile non. Bon. Mais mikolo no se pepe na ibrato na bina filé. Ah ouais, pas mal. Na gogan. No yemba bino na ndenga ke mina do ya libinza. Ouais, merci. To sangonde to kanaki. Malembe. Chéri nanga komambe. Mbembe mama soute po. Banoko barle sate. Mikolo tolo batrote. Celui qui bourra kaboudi. C'est ma français ya panadu. Mbeta. Minana. Osia mamoki. Okita. Beta bien. Moi, je m'adresse à vous. Classe saison, yo fait le man, a regretté ma konsamboka. A gagné qui t'a te pona. Nini. Son a qu'un hôtel, bah c'est un bon point. Ou j'en a bah taxé trop. Bo bandi na makambouya kol, bo qui t'isapé. Aucun métro, mais lui a fait. On fait le. Ouais, na salon, pas maman na biso. Maman laisse, bah quand yo souk ya fait. Et so bongo tengana, moi je m'appelle Mathieu. Na zonga classe na boy. Vous m'apportez sur le dos. Voir qui m'arrête notre pays. Alléluia. Boso pasteur muku na otala yo. Otalo bo na télé Je salue notre dad du pasteur évêque Pascal Mukuna. Babylone de renaissance en nation. Non bani. Dimanche dans une église. Toi na un mission belé le gars ba yale un piano. Ba comme musubo bosana babi na file nde moni abi na file mikolo za succès nde moni bo comprendre na la libanda na mele bière trop nde moni yo moruluka na banze mobelete non c'est pas quand nze moni bolingo ngai de mionisela na bananga wasko bino na kata shamba bino libanda te kolela na ngai no bulo ko mbana bebsa bana poto o mina makansi na no bulo ko yonde junior dege nga na peso bis limbi sa mba ba ma premiso to lingana na ebibo zoto na zo ndelo nini nzembo la musanga bilwa nzoto apo na esu na nzembo ya lempiana chose étonnante motasore que ni kolela ye mo ba taylor vandam Amuno epininga ye na lelina motema na bona ngai nde musuni ngana ko yemba ba le onyos wata nze moni boni ina mbosa miso yana Fabrigas nde Fabrigas na banze mona sepenoka moko meloni nazo yembe la yona lo yembo ezo senga seba
nde mayemba yango pori mazwa concentration na komelia na subi na réseau nga moni na okati église ya pasteur muku na place ozalaki bolimbisa bandimba na renaissance à poto baza bana vita ne tombera jamais imananga boka équipe nyonso babenga miko opération likofi non pasteur muku na dans mité fois pasteur muku na bana poto babi Dani Moka mon producteur Dani Moka mon bana libinza mabundi lokwa basharwa mazolo mukelo kwa nyampul Dani Moka ya ONG Angela batika Dani Moka na bwa kit merci na kusepela lelo batu bazulu bamingi ke soka equipe zo poliza eza président na bango avant d'abord na luba na zute quelque chose bible zulu bani na Genèse ukita na apocalypse okende na nini ina ukita na Jean eloko zo kamusanga bible esalami na bakomwa mindele mukolo moko toko yoka bible balobi soko kana verset munzen chapitre katuvwanga ezate oya zoni mama te yo azana poto na monde anta pesa meno munene oya azana libala te nazo tindela yo ta mwasa buto yaka na transport na ye azo zonga na mbongo na usente kusale yete te lubana anu amen nsamba pambula bana nyoso afibu eloko zo kamusanga ba pastor bazute ya mikolo o soki nza mutu abeti mbata litamo ipesa yao oza zoba ya pastor na fingi yo ndoki kaka koma mutu akakubeta ngali kofi yamu na tekeli yao ngape na kutanda yo ubambili banga mukena zumuelo na bambi pesa amen munene wane zamate notre équipe ezaki to kala mingi te vita zozo amakamu na ye tozo panza vita kala mingi te vita zo panza et puis je vous rassure nazo somba Cristiano na mbongo église Cristiano akuya awa le kak oi tuzana mwanini Cristiano kala na mois d'octobre octobre akuya na décembre madera kubeta na renaissance oya boy nzamba tumbe moto imano izoko kama kambute musabi lobalo mukolo mutu akutuna ngana nsele papa tozupola ndenge nini degra kusoma kofa abia akulubaka papa ya za parcelle tout changer ma campo déjà ne selik tout changer. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Randé Zalara, donc Nabaki, c'est un artiste très talentueux, très talentueux. Batalo na potokubo rabanani. Tania lenga la chypriote. Moi ça kitoko ya Tania. Apo maneno botiki nga minado ya libinza yana tambo. Mikono ata mwana moto ata bino motanya. Ata yo modo Dani Moka ata bino mo zabongo. Yaba misenzo ka balingaka. Nsoka mise pe bakenda na sima ko sa petit besoin. Ya faut ka degré. Tokute na vie de loin. Micho bidi. Ba ben ni pona bana poto. Bonsoir mesdames et messieurs, bana nyoso poto. Na sepela degré na mona rabino. Atana ba mo chorote. Nazana ngape mutute. Mame sokima gene salili sibaya moshoro pardon oye bagusaya wanda kubakuiba oh non ngai bidi na kukaneta oye bagusasa mambo uyebi tunanga nini babota ka mutema babota ka mwana te uboti mwana kula pululu ibibide mwana pitali badoto nyoso tule moshi wajaja na tali lungi mwana ajena na bosse sum ba ebele ya na imité bon na suba na bilamba bana poto pesinga nde ba kombote te na pesio na be bwaka Igo Kan Zidane na otala yo Igo Kan Zidane Francis Malumba Roi ta lenga ngaba bota mbane te no mi Makenzi famille Makenzi na pesi bino mbote voilà kombo msunga bosani yo linga ba mise bakende osa zongo bana poto munusu nzamba sala pese souffle de fifa sa zongo muloko ya gouverneur ya biso ya kala soit que si masali zongo penoka yemo akamon oya nini oye bimia munduki oni ya mwiselo kwa jibe mpiana a qu'est-ce qu'on a si sa zongo soit lié qui be mbwenge mia désordre yoka jibe oh cheki toi je te bloque c'est bien jibe miselo wa wera asali zongo puis yemo akamon so yes bon Kofi kutana Kofi na Paris
allez trop de charama Koffi Olomide akesi mapene bimi ya pwim yoka quadre Oh ni nango bimiao. Oh musomba tonini. na pesa numéro hein mon numéro voilà pour na batutu bana besoin ba contacter artiste Eminado donc Eminado ya Libinza autrement dit maman Denise na baon nyonso voilà pour na bana besoin ba rejoindre moi contact na pesa on nzembo ouais pas de quoi Demba na nzembo na yemba nani suna yembi baon nyonso banzembo nzambe to po ya na yemba banzembo nyonso mokili na nzambe nemba ni susu. Merci vraiment bana poto na pesa ga limero par rapport à image. Limero nanga ezala gamboy zero ka Code mboka za sute za ni. Plus 243 code ya. Te yasu mboka te plus 243 code ya Eric Mandala. Plus 243 code Eric Mandala na bwaki yo motambongo solo Maria Mandala Yann Mambo RDF. Plus 243 89 36 15 887. Et c'est na mabe 89 36 15 887. Merci vraiment tout le monde. Borabe son éminence maître Kazi. Son éminence maître Kazi, je m'applaire, je m'adore, rien à dire. Natangate, mais moi je m'ai étudié. Mais abinin, na ya boye, batu batondio, moi na moi Déborah ba violé. Oh Déborah m'applaire, il m'applaire en français. Déborah n'a violé ka Déborah. Na bando bang ayebisanga so na lobi atika no violengai na biseka Déborah zaki na posa avion bo palanga na te je suis là. Merci hein. Merci fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission donc merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Malembe donc nous sommes presque à la fin de cette émission donc au nyonso asepeli na maman bisoté à salon numéro à salon ça va pesa babi salon ba bongisa suk salon lesa na kisasa bana poto soye na bandal molar babi numéro na biso 099 84 16 449 obenga mama lesa leso toni 099 84 16 449 le na relia degré mama lesa encore. Merci beaucoup donc c'était juste pour vous donc donc merci beaucoup à vous de nous avoir suivis ezaki bongo bilengi pour bomesana toujours ko sepela kani to lo barabine on a besoin na sewana on a besoin d'artistes et comédiens Eminado donc au contacter biso kaka directement to bengayo. Merci également à Francis Malumba Roy, merci à mon ami depuis Paris Igo Kandisidan, merci à celle qu'on appelle la Chypriote